et belo moni ba film sous ba bimisa ba vidéo banga mutakala parce que ba proposition ezo ya na ba TikTok ndeti na TikTok muta contacter nga pona ba porno oui na sala ba photo ba porno na TikTok par chaque vidéo na mbongo combien à peu près mais non ba 1000 € blo moi bon so na sali na tindile mbongo achangona ba site moko boye ya ba porno ba bimisi ba vidéo na nga mutakala nzoka nde yo moko ozwaki engagement na bato wana parce que na ba fi belé na TikTok ba proposer bango wow ndeti nga na ba vidéo musu na sala vraiment ba vie belé ba balandanga et puis na zozo pe ba proposition wana ya ozo mwa ba fi belé ba mitakala ezo bima belé za ba proposition oyo bata ba TikTok wana bazo proposer ba fi so oza faible ondimi pour sali yango mutakala no bimi nde to mona mutakala ndeko na biso ya bebe ni eza yemoko mutazo programme tolali tolamuki tonde tomoni ndeko na biso mwana na biso ya na biso na kombo ya Fura na Bruxelles oui asali témoignage scandale makambo ofi wana lobi eza na ba famille belé salamaka azali mo teze belé eza ebele salamaka ya osakana te na ba famille belé mais yenda zu courage ya kobimisa ponde choquenga mingi oke ba osala partout na mama aboti ye presque moko ya mwana vraiment ndelo ke choquenga yango wana ça veut dire que maman déjà livra déjà mwana eza na bana ebele ti siko ba beau père ba bizana bango ti sikoyo ba bomba secret ba bala pe mingi ba bala pe ba kenela bandaka libala mais ba bimana ba beau père mingi ezalaka ke ozobanga ye mosusu boma libala mama na yo donc ça veut dire ozobanga ye mosusu ke bato bandima yo te mpo na nga déjà pasteur Kalamba epa na nga aza vraiment pasteur te aza nani baza bapasteur mo bamagicien non donc ça veut dire que vie ya pasteur Mike soki olandeli yango omona ke nzambe azali na kati wana te aza mutu oyo abandaki bien mingi babandaka na bango kaka bien apres baya kokota na banzela mosusu après mpo na nga ntango kaka namonaka ye namonaki bonzambe te kati na ye pasteur Mike azaka bajare monisi bakofeli omide il faut bolobela ye dans les biens ou dans les mal. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve? Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Bienvenue dans votre émission Fauteuil Jaune fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Vous savez, vous êtes belé, vous êtes à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube, sur La Vérité Studio. Tout ça, il y a des vidéos sur les événements dans la société, dans les concerts, dans les albums, dans les singles. Pour hésiter pour la promotion, on contacte Bisso, tout ça, la promotion comme il faut. Tout ça, sur La Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face, avec votre humble simple serviteur Miguenim. Donc, tout ça, bien filmé, bien en France. On a essayé, on a Naolo ta Queensa avec Deboul featuring Oyo et Kangi Maso à Paris. Et ça déjà disponible sur la chaîne YouTube Nabiso et sur La Vérité Prod. Tout ça, le bandit tout la Nabiso, s'il vous plaît. Ok, la chaîne YouTube Nabiso et sur La Vérité Prod. Au s'abonner, au télé musique qui toque au bandit Nabiso, la série Nabiso Quizité, s'il vous plaît. Les rois de la forêt, les retours du roi à Paris, na arène à Grand Paris. To bien si vous avez sur nos à place, s'il vous plaît, vous à place pour événement au biso tout aux alawana pour nos otala retour du roi na France, Ranson
aux angatés. Soit on sommet billet, sur billet, na ipsi pas négocier sur votre en Allemagne, na Suisse, na France, na Bruxelles, na Belgique, boya, au sommet billet, les États-Unis, na Canada, donc le 15 février avec les rois de la forêt, ensemble. Maître Gims, son excellence Gims, a 4 concerts dans 3 jours, incroyable. Alors, le 21 février, na la scène musicale, le 22, on a 2 concerts dans la journée, on a même place, dans la même salle. Donc, on va déjà après-midi, na soir. Après-midi, on va na 15h, tu 20h, et puis 21h, tu 23h, avec monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur l'ambassadeur maître Gims, invité par Congoman, Iba Namboka Boye Belé, tout le temps, vous avez plaisir, le 21 février, le 22 février, on a des concerts, et puis le 23, dans la scène musicale, sur la vérité au grand complet, bisotou à Marlène Kassanga, le concept, Guinoche International, Selio, Matutuma, Tozalawana, Aristote Mbona, Gisle Manzambi, Koumase, au grand complet, bisotou, Soule Kamara. Donc, vous allez à côté, on a déjà à la scène musicale. Donc, ça, a 3 jours, les bandes à studio, pour nous, leur sabil, Banamboka, événement, spectacle, nini, oyo, Maître Gims, Arbungisa. Pour nous, c'est l'honneur, il y a musique, il y a monde. Ambassi Bourgeois. Avienne Kepura, ils ont album, oya lobby, oye koya, eya. Tu sais que nous avons dit que sur Watala Rabiso, au PSA Fox. So, nous avons s'abonner na chaîne YouTube na été, bokende ko s'abonner na chaîne YouTube ya Ambassi, album na ye, ezobima, kalamingite, le 18 février, na ba plateforme nyonso ya mokili, bon na musique ya Ambassi, ozobimisa la biso eza EPA, donc ils ont 6 titres, tu sais que nous avons dit que nyonso Watala Rabiso, vous allez connecter, brancher, nzembo ya grand messie, il y a grand patron, il y a papi matalata la matos, miroir d'angola, et yana kati. Et yana kati. Mabanga, il y a danze pesa na kati. Mais vous allez connecter, vous allez brancher. On a ce mandat ku hésiter te, ba numéro yango aux États-Unis, benga, pour ce mandat qu'on a condition bien, pour ce ma parler na yo na bana na famille na yo, benga ba numéro oyo, pour plus d'infos, pour ce mandat qu'on a très très bien, et puis au foot ango, pendant 30 ans. Merci pour la confiance. Vous allez toujours connecter, vous allez brancher. Vous hésitez, banamboka nyonso botala rabiso, vous pesa Fox, vous allez connecter na ba club au banamboka, ba obeta li banamboka, ba osala honneur pe fierté amboka, li banamboka, ba zo transpirer pour na pesa honneur ya ba congolais banamboka. Chancel Mbemba de Midi, Edoka Mbe en Angleterre, et puis Silas Kantopa, international Silas Kantopa, ba congolais au ba osala effort fierté ya mboka libana ya mboka bazé belé mais ba auto tangeli bino pour ça l'effort ya kota na ba plateforme na bango et puis na ba club ba obeta bo za connecter bo mona ba bikamu so ba osala biso la France to ta la bango ba osala na mboka. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour Miss Toula Pezo. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Au quotidien, on fait bien. On fait qui toque ma casse. Calais? On souhaite une bonne année. Bonne année, bonne année. Ah, on a pas tout fait. Comment l'anga? Désolé. Désolé, mais n'a pas ça qui ok. Désolé. Au quotidien, au limbisi bateau, au limbisa. Est-ce que bateau peut pas limbisi? Te, bateau sous non na limbisi te. Pour nous, va 5 pardon te. Mais yo 5 peut bateau pardon? Nga na sala ma bête. Ah, vous assure. Ils avaient vraiment rare. Ngai, ils avaient vraiment rare na sala mtumabi. Nga na za film na za na kana étoile, batumi balinga wa tufango donc. Siko batu balinga wa tufango na usala nga mabe. Na za film na kana étoile makasi me ba etufango. Yana bate belé balinga ba etufe étoile na nga donc basala nga mabe. Donc na za film vraiment na sala vraiment mabe mingi te. Et batu balinga ko etufango pour nani? Parce que ça gêne. Okay. Batu msusu étoile muti gênaka. Ndeti nge étoile nanga gênaka bate belé. Donc même la famille nanga même voilà. Gênaka vraiment. Donc batu msusu ba mon so au supporter te faut ça elongo moko boye po. O sa ke elongo moko boye po e bloquer nga. Voilà. C'est ça. Donc ngaba mais ça rare na sala mutu mabe. Pour na yebi ko respecter mutu na yebi valeur a mutu. Nga mingi nde basala nga mabe yango batu msusu basala nga mabe donc tant que non ba 5 pardon te nga pe moyen na limbisi ya te
Mais est-ce que vous appelez un motema ya kolimbisa bato? Nana motema olimbisa. Bosani. So déjà nasalaka mabe mingi te, ça veut dire que nayebi valeur. Nayebi valeur à mutu. Nayebi valeur à mutu. Donc voilà. Mais nana facilité pas olimbisa so mutu à reconnaître mabe naye. C'est ça. Voilà. Toyambi yo to na ba sujet faut to analyser. Oza chanteuse. Oza pe en même temps analyste ou analysera bien. So tout ça nous ba analyse kendara penati na ba réseau, ba TikTok, ba retour bien. Ba te bele ba benga nga memi gemis tout la za pina le sbora musala. Après to ina ba projet. Yo pe parce que yo linga osola nanga. Obi? Olinga po osola nanga. Osola nde? Olinga osola nanga ça obi. Oui, c'est normal. Parce que surtout taille na biso ba so comment tout landeli ba vie. Je pense que eza na pona ba vie te. Nayebi ke bato basala ba vie kolekanga basa mais yo ndo linga nanga ndo sola nanga ça. Parce que sola pe bien. Ba bondi na biso ba sepela kana. Ah bon. Ne ba monyo ba sepeli. Mistula ye to ba conseil, ba contenir bien puis na promettre puis na siri ba ndeko botala la biso. To na concept moko spécial o Mistula bando sala na kati ya Sola Vérité Studio. Donc bon mon ya bien propre pour na sa conseil na ba maman na ba tontine pour biso ba papa. Conseil on appelle bisopé. Donc ils vont les cas vous allez vraiment connecter branché na Sola Vérité Studio. Bon vous tout sauf rien. To la to la moki ndeko na biso da kumuda tiki biso. Sangwaliwa na ye oyebaki parfois. Na yebaki te mais na yebaki quand même musique na ye. Linda on ça qui succès quand même. Ça qui succès donc na yebaki musique na ye. Mais personnellement na yebaki mais na yebi petit frère na ye. Etiki Mbokusu. Wana ma pire master nanga dog ya osakangati. Mais il grand frère na yebaki mais na yebaki quand même musique na ye. Voilà. Atiki biso pe akena je pense que akesika kolo parce que déjà à bongola motemati. Oui, à bongola. Ça peut ba témoignage et tout et c'est ngomingi parce que je pense que quand même aza pembe na ya kolo. Très bien. Donc on n'a pas d'accumuler après. C'est game mignon pour yebaki parfois. C'est game mignon na yebaki te mais na yebaki kaza musicien alaki un peu réservé. Alaki vraiment garçon kazaki vraiment pas trop matalana. Azaki garçon moment ya respect ayebaki ko respecter bato. Mais personnellement na yebete mais quand même na yebi ba musicien nyonso. Yena bana ko mona ya azaki un peu réservé, respect, ba binso ya respect wana Oza pena quelque chose pour na liwana isala ki ondeni koyoka mutu muninga no mobali ndeko no congolais mobali bakati lokolo limimi na liwana eza mo ba histoire ava kufa. Liwana ye vraiment eza pour nanga eza vraiment normal te. Parce que au moins les artistes belé tant ou déjà bimisi mutu ndeti biso ne toyaka bato yaka oloba ozobimisa mutu na miso bato il faut za pena ba il faut évoquer nzambe trop mais mingi basala erreur bakenda balanda nzela ya molili moni ngandi na oya na osala bana ka analyse pamba na longoli kutu côté artiste côté ka analyse eza pe ba osala pe ka ba osala nga pe ka ba tak ndi na osala ka ba analyse ka boy. Donc, tant que déjà aux amoutous public, il faut nous protection, moko boyo ko protéger protection o nga na conseiller bato zaka nzambe. Mais bato msusu ba kosaka bango na banzela ya mabe. Ndeti nga tant na bandaka musique nanga bato beli ba elaka nga mistula ningo bani musique bo faut luka ba protection moko boyo. Il faut misu ba ele il faut vraiment ba yo sala succès il faut do ba misu ba ya ki même ba s'engager même ba memanga na banzela ya mabe poni na sala succès mais ngala ne bisa bango jimi nazo zela mungonga ya nzambe betelanga ti lelo mo na za male na za ko avancer male siko ebele o bazana sagesse te ba kotaka mingi na banzela mabe. OK. Ozo mona ndeti nga ebele ba ele ngoza na étoile faut na mema yo quelque part kuna ba fula yo o matalisusu mais soki na kina sagesse te so na kina kibonzambe kati na ngate mena yo ka batu wana et puis na kenda ko kota banzela mabe msupona luka siksa musique parce que nga na yebi kena na talent ngonga na ngata ngo beta batu ba oyeba nga kaka ozo comprendre
mais mingi siko baza na sagesse wana te mingi bakotaka mingi na banzela mabe parce que ntango bato batalaka biso boye bato mpe ya mabe batalaka biso oyo baproposaka biso mpe makambo ya mabe ezala baartiste ezalaka bato oyo balekaka ye biso na batiktok bato oyo basalaka bavisibilité baproposition eyaka ndeti nga baproposition eyaka ti lelo baproposition eyaka ya manji baproposition mosusu eyaka ya ndeti na tiktok mutu akontakte ye nga mpona baporno oui nasala bafoto ya baporno na tiktok ayebisenge par chaque vidéo na mbongo combien à peu près ape na ba 1000 € blo mwa bongo so nasali natindeli mbongo aotyango na basite moko boye ya baporno comme ça ngala banogani mbongo yango ozomona bafilme mosusu bavideo mosusu obima baporno na parce que déjà so osala bavisibilité na tiktok ozwaka baproposition mabe so oza faible okota na ebele omoni bafilme mosusu baobimisa bavideo banga motakala parce que baproposition ezoya na batiktok bapropose yo mbongo moko boye soki oza faible ondimi epuis osala mosusu bavideo wana mosusu na mobali na yo ou bien na copain moko boye bapromete yo mbongo ntango yo ozobimisa bavideo wana ozopesa bango bavideo bango baotyango na basite moko boye ya pornographique business quoi business enti business nga baproposaki ngango mais naboyaki mais après ça neti vidéo efuite bayibinga telefone na ngai babimisi bavideo na nga mutakala nzoka nde yo moko ozwaki engagement na bato wana parce que na bafi bele na tiktok baopropose bango yango ndeti nga na bavideo mosusu nasalaka vraimen bavie ebele bato balandaka nga epuis nazozwa mpe baproposition wana ya ozomona bafie ebele bamitakala oyo ezobima ebele eza baproposition oyo bato batiktok wana bazopropose bafie soki oza faible ondimi mpe osali yango mutakala no ebimi nde tomona mutakala ndeko na biso ya bebenita eza ye moko moto azoprograme yango parce que nga moni biso babasi na biso basi nde toza ndeti nga telefone nanga ya na code ya na mot de passe donc mot de passe wana moto ayebi yango aza te ka nga donc soki na fungoli telefone nanga so na kati quelques secondes ekangami mpona efungama su fonga na tia code ou bien na tia elongi parce que eza na capture écran ya elongi na yo empreinte ou ya elongi donc elongi na yo batelefone mosusu ezofungama kaka so otia elongi no boye efungami ou bien obeti code ou bien empreinte donc soki bavideo mosusu ezobima wana bato mo bazobimisango mpo osignaki contrat quelque part osala porno na yo bafuta yo bassure mpe ke basite na bango bacongolais baza te plupart eza baaméricain donc bato bayebi yo te en fait yo mosiko na kobanga obi ofutise video po bakoya etalaka na site te mosusu mpe mona okoti deja na makambo mabe mingi baokota deja na basystème moko boye oke mpo succès na yo ezala likolo ifo mutakala ebima eza neti diabolique mpona konvute mpe bato mosusu bato eza teke oyo moto ayibaki telefone eza yo moko ozopublie yango ozocomprendre mosusu mpe bakoti na basecte oyo omona bafie wana oyo bavisibilité ebele mosusu bakoti na makambo mabe ebele c'est so oza motema te nga nayebi soki nga soki nazalaki na nzambe te kati na nga me nasali bamakambo moko boye donc epuis bato baza prêt ya kosala babuzoba moko boye mpona visibilité. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence, confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville de destination partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine,
au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Freight Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo, mpe ozoba produit au sepela. Yaboye ezalate. Jofa Cargo Freight Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Mais nga soko na prêter pour na bi na talent nanga. Na soki na sone na sa ile nga talent nanga no sa nga talent. Eza ya kati nanga, eza muta kolongola ngo azate do. Eza te ki na sa biloko moko po bat ba yeba nga encore plus non ekoya malé. Voilà. Ah, mokili komi na suka. Et comme na suka. Donc ba fi belé baza faible, bazo proposer bango ba makambo bazo nzima. So oza faible unzimi usaleli. So nga pe na ki faible na nzima na publier mutakala nanga. Ou bien na sala vidéo moko bu ya kokanga ba, en fait kokanga ba photo ya mutakala, ko sala ba vidéo ya mutakala o tinda ngona site wana bango bazo pesa yo mbongo en retour. Ba proposer nga ngome na za mwana nzambe na kosa makambo wana te puis pour na famille na nga pe pour na nini mbongo vraiment pour na dignité na nga vraiment pour na bato ba sala bongo est-ce que le lo pe ako tout à fait tout la za mwasi ana mobile na mbetu azu téléphone en vidéo ezaka pona sentiment et puis nga makambo wana ansukula na douche ansukula na douche yemoko wana douche no sukula osala vidéo est-ce que ce mobile pas sengi mobile pas lingaka mobile wa singa mwasi dignité na est-ce que linga pe mwasi en fait ce mobile déjà sengi vidéo ezani a coincé ce mobile sengi que tinda nga vidéo mutakala donc ça veut dire que robot ya été parce que so robot ya osala le chantage. OK. Et là ba fi belé ba bosanaka. Donc mobile mususu aza déjà na ba élément na yo moko boye yango ne mutako utiliser ngo po a manipuler yo. Po ele ono sa osengo sala. O ba no sala ngo po aza na ba vidéo na yo. Yango moni ba se belé ba okoya na ba piège wana. Donc nga po na nga non obi banda na banda makama mibali na tikala o filmer te. Que non ça rapport sexuel na mobile na filmer na tikala o sala ngote na vinanga. Mais au moins ba fille ba benga ma ba sérieuse. Biso ba mususu so tali biso moni que moins sérieuse mais makam mususu o bango ba o sala biso nga na ko sala ngote par exemple. Mais ebele ba fille sérieuse o ba pesa ba conseil ba o sala ba makambo oyo biso oyo mususu ba bamba biso kasha mabe que mutu likolo mususu makambo na tikala o sala ya ngote. Deti nga na vinanga partout na tikala o sala partousité na vinanga. Na tikala ko sala te ke na la na mobile na zwa vidéo na filmaka na tikala ko sala ngote mais ça ba fia sérieuse soit disant sérieuse ba zo sala la bango yango moni ko juger mutu na parents te mutu mususu oyo ba benge sérieuse yene mutu osala makama mabe yango so moni film ko boye mususu za mususu oh moins sérieuse luka solo la na ye mususu ye wana nde moi sa vie na vous comprenez donc si ko apparence ba mais c'est une importance te ezande yeba mutu sola na mutu fréquenter mutu yango c'est très important c'est ça donc surtout partout yo déjà senga fi asa le vidéo mutakala non nga tinda raté non senga déjà mobile so asengo déjà vidéo mutakala c'est kazana ba intention mabe parce que moi ça mazana ngo ya yo aza ya yo o senga su vidéo mutakala pourquoi bah tu peux bara beaucoup bolingo à distance après 2 ans beaucoup na après wana ça ba piège moko vraiment na au conseiller ba si ba sala ngo souté parce que mutu déjà so aza déjà na élément na za ba vidéo na yo o komi ya ye donc ça veut dire nous on a un robot ya été so boya a commencé ba menace na ko publier so ça il au moins ma bekaka donc ça veut dire que so ki mutu déjà za na vidéo na mutakala aba no manipuler facilement ko pour asa ba vidéo na mutakala na yo et puis il y a mon côté ya ebele parce que na moi ni so lingi mutu o se donner o mona surtout so asa musika oza tel obi bolingo za raso o lingi mutu ça a besoin de ça bolingo et accompagner à sexe donc so lingi mutu sexe et accompagner à bolingo et accompagner à bolingo wana ndeti nga na o linga mutu
on a na besoin na goûter donc na yo kabilengi na ye donc ça veut dire ba penser na nga envers ye ezaka ke non na za na ye na embrasser na sala tout ça l'amour tu vois souvent bolingo za la bongo mais ce ko ba se bele ba s'emportera na ba sentiment wana tellement qu'on a besoin aux ana mutu ba penser na yo ke okomi ko imaginer yo na ye etindo ke so a sengyo vidéo il faut sala yango ça veut dire que makanisi na yo tango osala vidéo wana makanisi na yo eza ozo kanisa ye oza komi simba oza ko se toucher nde na mona film susu ya Brazzaville pa bande ko se toucher parce que ezaki peut-être bolingo amutu en fait ba penser ne ozo kanisa mutu oza besoin de coucher ensemble oza besoin embrasser ye oza besoin oza na ye suko osala suko vidéo na tango osala ngozo kanisa ye ozo sala ngo même makanisi eza pa na ye ke soki toza ensemble ndenge na bando yo kabilengi na bando suko bandi ko se toucher ozo sala vidéo ya potindeli po ayeba ke ba sentiment oza na ngo po na ye mais mingi basi bele ba koyara na ba piège abongo zaka basi na mibale yobi ke mibale pe ba publier bango oui bele ça veut dire que ozo penser mais ils ont raté force ya bolingo parce que bolingo soko lingi mutu donc ça veut dire aucun za mutu wana nabi ils ont rappelé des force ya bolingo parce que il y a pe basi bele ba décider ka na osala ngo jamais mais akutana bolingo moko boye alingi mutu moko mingi apesi mutu wana confiance considération siko obi soko lingi promesse d'amour oui obi soko lingi mutu mingi soko aza pembeni ezaka bien parce que bolingo oza nango pona ye soko aza pembeni wano salela ngo OK wano embrasser wano salela makambo nyonso ya bolingo ezalaka ozozala na ye ozo embrasser bosala ba amour parce que bolingo soko lingi mutu mingi etinga il faut coucher ensemble yango wana nde parce que olinga mutu mingi mais azo simbote epesa akanda siko so ozana olingi mutu mingi aza pene na yo zaka susu kitoko makasi po bano simba yo bano ko embrasser yo bano so boko sala amour est-ce que pe sexe za base ya bolingo ezalaka mingi pa biso bato ebele mpe omona azalaka na mwasi na ye ben sexe basi bacongolaise ne ebele sexe ya prioritaire soko lingi mutu makasi il faut goûter il faut liari bambanga faut bosala vraiment amour bosimbanaka parce que motema kenda ambara moi motema tango zo bete kenda ambara mo kuna na se ozo mo so motema so ozo linga mutu mingi musisa wana kenda ti côté sexe vandaka OK au moins so mutu moko lingaka mingi so kanisi surtout mibali so kanisi mutu lingaka mingi mo lelo no telemi biso basi pesa bongo so kanisi mutu lingaka mingi mona mamo sexe no mamo chauffer oki posa mutu wana donc ça veut dire motema kolinga mutu motema ekenda ambara mo na sexe souvent moi nous kanisa mutu lingaka mingi oza se toucher oza se faire plaisir vraiment surtout so aza musika so aza pembeni muno obenga ye bokutana so aza na mboka yo vandaka obenga ye bokutana que j'ai envie de toi et tout la force à se toucher pe comme ça pe basi ba lele pas forcément parce que tu penses à un homme que se toucher ça veut pas dire qu'il faut comme lele non ezaka ozo exprimer ba sentiment na yo ba sentiment no mo sexuel aux a besoin ou partager ngona mutu mais mutu azate tellement que tu penses à lui ba sentiment na yo suko esali comme personne suko posa parce que tu es amoureuse de quelqu'un mais mutu na suko aza musika mais suko aza pembeni pas besoin de se toucher na lo ba mingi bato amour à distance OK tu l'aimes tellement parce que bolingo eko sape que olingi mutu avant na musika parce que bolingo ekipate so oza na mboka moko boye mais mutema no ebeti pa mutu te moment mso mutema no ebeti pa mutu aza musika ozomona siko tellement que mutema no ebeti pa mutu aza musika parce que et pourtant awa mibali pe bazebele basi pe bazebele omona mso a o trouver o mutema ebeti te parce que bolingo pe ke na ifo mutema linga souvent omona olingi mutu mo aza musika sikoyo ba sentiment na yo tellement que azo manquer yo ba sentiment no se ke kuna donc et peso bilengi moko boyeke surtout soli na téléphone omona mama yo ki ba posa moko boko za na yo siko makanise ke musika tant makanise ke musika bo mso ngola lo kanisi ye
oki pose ozo siko ça veut dire que okomi ko imaginer soki bozana ye makamni no ko sala ye so nazana ye na to sala boye to bilengi na oyoka souvent on suppose ozo sala bilengi on tanga kombo na ye tu vois ça veut dire on s'évader ça veut dire esprit na yo eke esika ya za siko o c'est siko souvent ba c'est belé mona bandi ko se filmer pour à partager msusu ba à partager ba penser na ina mutu wana bilengi oyo o azoyo kapona ye mona filmer mais souvent ba c'est belé ba filmer na bango te ils ile moko ils secret il ote ko filmer mutu aye ba kaka non tu peux penser à quelqu'un tu peux faire des choses mais sans que au filmer ce ko ba si ba dépasser ce ko étape pour ce ko alinga tindela mutu aye ba ke et puis ba si musu ba na makantike atindela ye pour musu amona moi si musu te comme ça ta la vidéo wana akanisa ye mais erreur aba ke na salango parce que le ko aza musika musu ozana kanisa mona basi musu na salango ayeba donc ça veut dire tant azo mona ngo ezo sale bien mais ce que erreur ce que basi ba sala yango wana ponga ilikamwana non na sala makambo saleté na filmer na vina ngaba na botama OK que na sala makambo na se masturber que na filmer non déjà ko se masturber wana na vraiment na sala yango va mater parce que ebenda amilimo mabe ebenda ba mari de nuit donc vraiment na éviter donc makambo na kutu donc préfère que na sala na mutu ke ngamo na misala très bien tolali tolamoki tomoni ndeko na biso mwana na biso ya na biso na kombo ya foura na Bruxelles oui asali témoignage scandale a se décider aloba makambo bato bakoka koloba te parce que tona ba sorcier na entourage na biso tona bato baboma bato na entourage na biso mais esuka kaka na kata motema ne tona bato mususu totambolaka na bango aza mutu donc na buto aza mutu mususu mais jamais betela mutu mais moi je suis na habité suka outi wapi na bon ko uta habité outi Congo oui mais état d'esprit ya ko dénoncer parce que lelo ezana batu baza pasteur lelo mais ça la témoignage na été outi na kisi a comme pasteur mais médiatiquement parlant aloba elo côté ayebisa bato elo côté bato aboma aloba te asengaka nzambe pardon mais moi je suis na audace na courage ya koloba makambo basalaka na ba oncle na ye makambo basalaka na famille na mama na ye na ba cousin na ye et choquer bato na ba réseau na été pour de vie na yo ezani makambo ofio wana lobi ezana ba famille belé salamaka aza ye mote eze belé eza ebele salamaka ya osakana te na ba famille belé mais yenda zu courage ya kobimisa mais eza likambo oyo ke même ba famille belé ba otala ba yebi ke no biso pe to sala rango inceste na ba famille belé eza ebele yesu koyo azu courage wana eloko nde choquenga mingi oyo ke ba osala partout na mama aboti ye presque moko yango wana vraiment nde eloko choquenga yango wana ça veut dire que maman déjà livra déjà mwana nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko no so mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza musika te
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Obike même na poto bane belé so ba biba loba. Na biso ba famille belé ko panza. Bane belé ba protéger ba maman na bango e belé. Et yana ba beau-père ti lelo ba sala makambo wana bane belé ba bomba ba secret. Je pense que moi na o lokwa bimisi vérité, je pense que bana mususu ba rolanda na sima. Ngata on a ye poto. Beau-père nanga soki nazaki mwana oyo nazaki na sagesse te. Naki na kibonzambe kati na ngate naki emsusu na kubanga menga pe beau-père nanga abiza nanga ben oui ils na bane beleti siko ba beau-père ba biza na bango ti sikoyo ba bomba secret ba bala pe mingi ba bala pe ba kenela bandaka libala mais ba bima na ba beau-père mingi ezalaka ke ozobanga emsusu boma libala mama na yo donc ça veut dire ozobanga emsusu que batu bandima yo te déjà bengondoki batu bandima yo te batu bamona ba pokolo bakite bandaka yana bane belé babali lelo ba kusali pe vina bango na mibali mais bazana ba histoire à raconter moi ba raconter ngo zate parce que msusu ba protéger ba maman na bango libala ne pe okufa parfois libala ne okufa et puis soni mingi ya soni mais belé bane belé na poto awa baza bizé na ba beau-père na opeso exemple nanga nga obi ke nga na lobi likambo ngo lelo na plateau na yo beau-père na nga so mama ke musala abanda soka meli masanga na ye mama azate abanda ko kotela nga na chambre abenga nga me nga ye mona kibonzambe a sagesse za kikati na ngo mona naza na usante na oyo kate na fini ki drap na zipi ki couverture o mona otanga tula yaka sola masanga so mama zate abenga ranga na landi na kati chambre mona zo la musanga pe na don na biso ebembeko na lala na biso na kosa na pongi moko na ibisa yo na zingi couverture donc so na kisuko mwana oyo na ebite bane na biso situation na nga oyo situation mwana wana bane belé ba fille belé bazana ba situation wana et puis ba passa pe à l'acte et puis beau-père wana po azaki ne vraiment violenté soit azaki violent des ba beau-père musumo viol akoche le peloko atelo loko yesu ko bande ko benga kaka tula yaka siko nga tellement na yebi na ngelo ko bengela nga te mais na comprenez quand même que muto ko bengela nga bongo te donc c'est que yaka na kende wapi donc c'est que na kina moi sagesse moko na o azo lukanga likambo na kosa na pongi donc na kosa na kolala mais mingi pe ba kosa na kolala ndeti nga me ba viola bango ya ko violer ozo comprendre donc na biso likambo fi wana batu baze bane belé ndeti biso to yaka poto ba bengisaka biso to yaka mike et belé ba kwena ba situation wana mais moi oloba ezate ba garder silence mais ngana o féliciter moi na parce que azu courage ya oloba makambo wana ozo comprendre nga mo na so nga mo na za preuve que ceux qui nazaki film koma ceux qui naki mwana mo boye déjà nazaki envoûté ou bien naki na kindumba po bana msiba kola na kindumba okobima pe na beau-père na yo bokumbi pe kobima pe mais nga naki mwana muke parce qu'à l'époque nazaki vraiment naki mineur naki vraiment mwana muke donc quand même naki na moi maturité ou kena comprendre likambo azo benga nga vraiment memanga na chambre à chaque fois banda osala ngo siko na koma ka betite so mama ke musala so na mwiki na tikali kaka ngana ye mwana bimi na kepa ba bongo ba voisin mususu ba zaka ba congolais wana na mwana ke na pana bango na vai na nga na salon na otala ka télé tina omona air mo na biki mama alinga zonga ndaku be na biki bandeko na nga déjà air o c'est que bazali déjà na ndaku wana na zongi na banda osala ka bongo so na mwiki na tikali ngana ye il faut na lukaka moyen kaka wana kino tambola na nga na balabala donc en fait esa réalité bana mingi ba utaka Afrique bana belé ba utaka Afrique ba kutana na complexe à poto ko banga pe di bala mama les papas zo profiter à biser na mais ebele pe ba sala yango nazana ba te belé onga na yebi car ba génération na biso ba viola bango et puis ba beau-père pe mona ba kenda prison
Okay. Mais je pense que bakenda prison ba bima na bango mais bakenda quand même ka ba prison ebele. Mingi pe na yebi mo na pe ba papa ou aboti yo propre. Na yebi pe ba copine ebele ba papa na bango ba biza na bango. Papa n'est propre. Papa n'est propre. Papa bengisi yo azala na mwasi te na ndako. Abengi so ki chasse ovanda na papa. Mais papa komo bima na yo. Wow. Mingi tozaka na bango na foyer parce que nga pe na leka pe na baobika oye poto moi au komeli pe mobulu okena ba foyer ba famille d'accueil et tout kolina ba mindele ba nini. Donc ça veut mutu na mutaki na histoire na kuna mingi o tozaki ne kuna na foyer ba jeune mineur parce que kuna ya ba situation belé mususu ba viol ba nini na ba foyer wana ba jeune mineur mingi pe tozaki ne kuna ya congolaise. Ye papa na ye bande ko bima na ye. Papa na bengisaki ye aye poto tellement vanda na papa na ye papa ne soit comme ko bima na ye. Akomisaki maneti mwasi na ye ko bima rane tous les jours. Ah ouais. Donc ça ba situation belé vraiment ba fille belé soki lokwa mwana a bimisi secret bon je pense que peut ça ba film sous ce belé. Na biso basé belé. Ngana ko mitia na katité parce que ngana zapaki yango nzamba sala nga grâce. Oka nzamba sala nga grâce na sala ke yango te et puis na zaki na ngapi mwana mkel na zaki pe vierge na yebe pe mibalité. Vous comprenez msu ba film sous déjà ba yeba mibali na kichase msu ba ko msu ko passer à l'acte. Mais ngala wana zaki vraiment scène na yeba mibalité na zaki na nga vierge. Donc na mona pe na yebe na ngana mibalité vraiment na mona ke intérêt mais na yeba quand même déjà ninga obengela nga bonge zaki déjà mabe. Nzamba protéger nga mais belé baleka ba passer à l'acte parce que ba histoire autobeta na entre biso vraiment belé baleka déjà à l'acte. Je pense que ba belé ba fie belé ba zo courage ba témoigner tout simplement. Tout simplement. Et ce qui ka wana te ba kena fura na tina spiritualité. Ba la kisi mona ba mo kisi ba initier. Oui. Ba otinda mona bango ba mission selon ye ayaka na Paris abimina ba garçon ndenge lingi. Yemo ka singa ba partout na ba garçon. Na Bruxelles yemo ka osala témoignage abi na Allemagne ba osinga ku même ba pardon na ba to ebima na bango. Ba mai ya ba garçon na ayaka opesa bango. Toyoka lisolo bike noka nzuto malili mona témoignage mona motiona. Masomo toyoka ngo ko ndeti sala mate bike masomo toyoka ke mai na bino mai ya mibali bazwaka ngo bakenda na banganga. Makambo tozwa ngo na premier degré te on dirait na isala te on dirait pe sala mate. On est grâce. Nzora ba histoire vraie mai na biso eza na batu bakenda na ngo banganga. Histoire ya mwana mwasi faut ba garçon. Et pesa bango leçon. Ba yeba ke non, moi ba garçon mingi ba osela ki mobali, ba kinga na mwa mbali na ngobima na base belé ki mobulu partout. Et pesa quand même ba garçon maele ke moi sinon ba bimaka na été. Je pense que Nzambe m'a utilisé moi na bim sa vérité pour ba et en fait esunga surtout mibali. Ko bima na basi. Omona ke uza bokos na osaka na basi ko sakana lelo zu tiki lelo zu tiki. Ba garçon belé baza bongo na Paris awa. Mais quand même témoignage à moi na moi et puis ba garçon belé vie beba. Sur Hollande ba jeune garçon belé vie eza ko avancer té. Pona makambo wana na poto. Asali 10 ans na poto. Mais azana ebombelité. Azana mbongo monta côté même tel niveau 500 €. Akenda musala chaque mois salaka. Mais après salaire né après 2 jours comme une piaka. Voilà. Bimana mo sinini. C'est ça. Ba c'est ba garçon belé ba bimisa vie na bango pona sexe. Baba kanisa ke non mwana mobali a rolinga ba se belé a rolinga nzoka nde ozo boma nzoto na et puis ebelé ba comme ba ebi ba jeune garçon belé ba comme impuissant. Jeune garçon 30 ans 35 ans et impuissant. Donc akokata te asalata 1 2 3 moi 1 2 a boaki soso pembe. Donc ebelé ba garçon na biso ko ba jeune garçon ebelé ba baby ba comme ba impuissant au comprendre te. To beta na masolo entre biso. Ils appellent kusuba nyoso na ko mara basi. Déjà obibi na muta mabe. OK. A baby sio obibi na fino mabe. Ke na ngo ba travailler ba jeu ki mobile no nyoso. Oui. Ba jeu fox no nyoso. Ba te musuku pas forcément zo mai na yo. OK. Mususu ka aza misala mabe baby sio. Mutu ko aza déjà misala mabe makasi kutu pas forcément kutu ko azwa mai na yo. Kako bimaneka ya pamba au baby. Vous comprenez? Yangwana donc sexe détruire base belé. Na lo baka mibali na basi na biso basi. Mutu muso osala ne sexe aibi yo msusuni na aibi mabota na yo, aibi libala na yo, aibi
ayebi makambo ebele nga bana na comprendre que sexe ekoki kodétruire mutu franchement nga nzoto na nga na kosangisa na n'importe qui te ozo comprendre bana na comprendre que sexe yango nde mutu eza destruction ya vie ya mutu nga sexe na sala yango na n'importe qui te je ne peux pas ozo comprendre yango te ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Témoignage à fio vraiment et fungola ba mi ba lebele misu et fungola pe basi belé misu parce que mingi pe ba kota na ba secte wana belé omuna ba jeune fait belé ba jeune garçon belé ba kota na ba secte et belé omuna yomo yoki témoignage à fio na ondima ite grave siko belé baza siko bongo ba kendara vamado ba komela makila batu donc et puis bozo vana na bango bozo lia na bango mingi omoni bato o atangi kumbono moni bato ba boka wana ti po ba musicien ba boka no ba kabela ba musicien ba mbongo c'est ça donc nyonso na kaka sexe parce que po ba joyeux même ata ba sa makamu na bango po ba toucher yo il faut sexe donc nyonso ça passe et les karanamuka na sexe yango wana loko za mwana mobali boy moi c'est kitoko boy même ezaka na poto te même na Afrique mais ce qu'on na poto awa eza vraiment que il fio na lobby vraiment un sacrifice vraiment batandi batu vraiment ndenge expliquer que wana batubi mbeli bozomela makila mindele bele bakota na ba sectionnaire omela makila mais oya Afrique sala na ba ndenge mususu et na ba façon vraiment ba pratikaka mais oya poto vraiment ndenge leka vraiment yango wana bato balata bilo oya ba raciste ono balata ba bakagulu wana bokena bazamba moko boye botie ba nini donc c'est ça formation ya wana basala bato basala ba formation ya wana ti mais siko na éviter bato banda sa ba secte wana est-ce bazaki na mbongo be banda sana ka pour plaisir je sais pas mingi bato basala bongo za bato moi bana ba riche mais if you na moni kaka mais ndeni ni mutu to benga lwa oncle ndeko mama na ya kumukushina c'est un secte un sieste ya mwana abotisa la maman un sieste ça et ça na ba famille belé sous na ba Afrique wana partout ezo ça mais belé abotisi maman na ya kushaka na ye oui yo tuzolo ba kutu papa kutu ba mo bimana bana na ba kutu mwana no kutu ozueni mwasi na yo et belé ezo ça la mana ebisa yo et belé na ninga sakana te za envoûtement ezo ça la mais belé siko eloko ndinga shoka ngana na yebi ke ba pape zalaka ke ozobimana mwana mwasi ke okina mona ke mwana osala ba sexe na mwana na mwasi ba lesbienne wande vraiment na zaki choqué mais mibali na yebi nanga ke sala mara nango neve na ya bimina yi na mama na ozomona sieste yango wana ti donc ça ma famille moko déjà sacrifié mwana nde ayo kokoya nde na ayo koya nde na buzoba na mais déjà bazaki déjà sacrifié bandakala et tombé siko mwana nda koti na je wana ya sacrifice ya famille na bango mingi esala mapamba te de ce que famille déjà était kamaki déjà est makamona esala mapamba te so moni kamona esala mi na famille na yo c'est que bozaki déjà sacrifié ozo comprendre parce que mibalo nyonso wa bibana oba reconnaître ba tala bisope ki abimana mwana mwasi wana fuwa il faut basala nini kasi faut baluka nzambe ye mo kalobaki yango ti baluka basali na nzambe
basala ba prière yo tozoloba wa fura bon biso nyonso nduzo na yo nanga bato to bimana bango to yebi misala na bango to yebi te o bazwa kati na biso batika kati na biso to yebi te. C'est ça aussi. Yo zoloba o yo zoloba ko ba garçon ba bimana fura bon pe bibalo bimina kasi nga pe bimana ba musicien ba musicien théâtre. Non, pas sérieux exemple. Non, théâtre, jamais. Nga na critère na moko boye que vraiment na milieu congolaise, soko tuni vraiment kabima basé belete. Soko tamboli vraiment. Mige. Soki nga na rifi mo mobulu, olinga oyebango. Olinga oyeba nani na bimana ina na bimana ye. Ti lelo na ndimite ke oyebi mutu nga na bimana ye. Oyebi? Nayebi kona batende. Daniel. Temito na TV quand même. Te oyebi te. Ba grand messier, bana ba père de famille. Oyebi te. Na rotanga komo. Oyebi te. Oh, nayebi batende là moi sur la parcours. Oyebi te. OK, prompte. Milieu congolaise. Ba bazata nayebi te so bazata 3. Donc ça veut dire que naza fimo naza carré. Nayebi sika na tchaka loko. Donc na mema vie na ngana lo yenge boete ke ko bima na bato. Non. De l'autre pays, ça va passer raison de balobaka. Je me suis dit tout non, vous allez contre un on rappelle au tout non, bah pasteur de biso mingi balobaka rapport tout ça après mariage. Maintenant tout non l'autre fois on a fauté à Kalawana. Boyango, il faut yeba monto avant mariage, il faut découvrir monto ni OK bala. Après mariage bon sur azam mon kongo kufa, on peut se mais oui. Après mariage sur Bali, numéro ça pas tu n'as ôté parfois. Mon yango ça là qui après mariage va divorce, mais il faut découvrir monto avant bala. En fait le lot à travers témoignage ya Foura, de la mission moi je suis. D'ailleurs comprendre le pasteur basé dans la région, il a découvert moi si nous autres moi si toi mon Bali après mariage. Il faut attendre vraiment oui ba mutuni ozo bala ozo temps oui ba mutuni s'engager avant que mon nzoto na parce que lelo yo ba relation o bazali na fura so ba décider non suite to bala na pour tout le monde va sauver ba o ba kenda ki pressé ba ngondi va sacrifier eza nango koyeba avant te koyeba prêter okoyeba pe mutu mususu après le mariage mazarane magicien mutu mususu vraiment akotiko vraiment atiki vraiment leziko tia eko bala yo oyeba ndeni ke so aza magicien ebele basala bongo a respecter vraiment ba choix na yo papa ngana lingo bala nga avant to avant vraiment to sala mou vraiment il faut bala nga abi OK y a pas de problème tala muto aza musala mabe ko alobama aondi mama bi oui d'accord abali yo pe abali siko azeli kaka abala yo akomosa la ba pratique na epa na yo. Donc ça veut rien dire que après ou avant ou non. Le problème est que sambela nzambe ala kisayo mutu nini oyo uzana yi ozala na yi. Vous comprenez ezala avant ou après. Avant msusu koyeba no pe mutu te après msusu koyeba no mutu te. Ezaka nzamba tindelo mutu ya bien c'est tout. Mutu musa ko respecter ba choix na yo azeli yo petit na suka tala mutu musa ko bala yo kana 2 mois est-ce que bien ba se belé bala ba kana 2 mois pamba 2 mois ya relation ba balié mutu musu pe ba ko bala yemsu na 5 ans de relation ezaka ça dépend mais état d'âme ya mutu ezo déterminer na ngote ezo déterminer te ba temps o ya ko bala yo non. Mutu musa za magicien abali yo msuna 1 mois kaka alingi abali yo na 1 mois pour ça na besoin ça il ba pratique na inoki abali yo respecter choix na yo oui balanga oui na bali yo allez tanga bali yo komi yaye akomosela ba pratique na nzoto na yo libala mutu soka linga baluka omoninga lelo sona kute mutu ko balanga ta lobby ko bala ezana ngolo kote batu musu bana mbongo même mbongo libala wana kutu c'est rien. Mutu muso azana mbongo soko bise balanga ko bala yo mais siko nani yango oyo zo bala ba pratique nini wa kosala na vie na yo elembo nini wa kotika na nzoto na yo mibale bele ba okanga ba opesa ba mbongo libala na Kishasa ti oyo kango te ba musicien bele azana mwasi na ndako mazo bala ba danseuse
oyoka ngo te abala mais abalaka ne badanseuse apesaka mpe bambongo ya libala non oyoka te ke danseuse babala bango mpa balider baza ebele ke lider wana mpaka na mwasi na ndako me azobalaka ne badanseuse apesi mpe mbongo ya libala mpe oyo nyonso famille kosenga azopesa okomi ya ye. Donc ça veut dire que libala eza sur le côté ke obalanga libala eza sur le côté poso mutalinga balo ko balo même lobby. Mais siko nani yango oyo ya kobala yo. Ozo comprendre nani yango kobala yo lelo so mutabali yo mutaro balo dans 6 mois 2 mois mais azane magicien. Ebele bakoyi na ba piège wana. Bakoyi na ba piège wana mutabali yo pe a pratique akomi ko pratiquer siko makambo mabe na kati ya nzoto na yo famille na yo pe yebite ke yo bali magicien ebele babala ba magicien ti lelo bavandi pe na mibala ba magicien yebite ke mobali magicien mais conseil nyoko pesa na funga support na biso conseil na opesa ye lokola témoigner bongo akangama na nzambe parce que témoignage oyo apesi eza témoignage oyo eningisi monde ya ténèbre parce que tant ozozwa décision déjà opesa témoignage il faut osala fort quelque part. Il faut osala eloko mo ezo protéger quelque part. Eloko o e protéger aka makasi zanzambe. Parce que roluka jamais protection pa ya nganga tango yozo dénoncer mabe ya ba collègue na bango. Parce que nganga déjà tozo dénoncer mabe moko boye. Eza neti yozo dénoncer mabe ya collègue nganga wana jamais rolinga sous protection pa nganga wana. Donc il faut protection oyoka oyo azanango besoin zaka protection nzambe comme tako protéger jamais magicien jamais babanganga bako protéger na ba témoignage ya bongo parce que so dénoncer déjà monde na bango no so baka na monde moko ah oui bango no so baka na monde moko yo opesa témoignage pour na magicien luka protection pa nganga bango no so baka monde moko malgré ka ba komboka ezo différencier ba misala na bango ba osala me bazo glorifier mutu moko. Mutu ango c'est le diable. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Très bien. Remercie votre poto changer sujet. Chose bato remercie. Napesi bonne année nangana Edo Kinsala mokonzi ya Lyon. Restaurant biso na Lyon chez Sims. Voilà. Merci de m'avoir écouté dans biso le vénérable grand maître choisi matata topesi mbote ya papi matalatala matos Miroir d'Angola d'Acosta patron topesi mbote. Merci pour tout. Merci na Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Merci Nayo, merci na Junior Malaïsa, le mystérieux. Merci beaucoup. Merci na Thierry Lubadika, le cavalier solitaire. Le Psaibino, Banamboka, Baosalonner, Amboka, Nakatsa Europe, Bocha, Bango Misu, Bo s'abonner dans la plateforme na Bango. Et puis, Bo s'abonner dans la club Bobeta, Chancel Mbemba de Dumidier. Merci pour tout. Et puis, Topesi Mbote na international Silas Kantompa. Silas Kantompa international Monamboka, merci beaucoup. Et donc KMB international na kati Angleterre to pesi bambo te sokona na biso bote na Roi Bilamba Grand Calais Mboka Kelin Tsumbu Evan Tumba Mama Philibertine Samba moi c'est docteur Samba Fabrice Massamba Red Muta English Fada pera anglais to pesi mbote na bandeko tout baza connecté branché en ce moment na chaîne YouTube na biso sur la vérité studio chaîne YouTube Auto et la vérité en face Yagi Baena colonisateur de la SAP monté mais Sylvie Baena des Bibish Baena à Paris. Merci Nayo Koloto, merci Nabadeko tout aux a connecté branché en ce moment.
Yannick Kini ya Rombox millionnaire na kata Paris tuzane na kata Paris Nicolo to Pesimboti na bato tout bona biso Dakumuda tiki biso sala ba émission sur Pasteur Mike Kalambai Pasteur Mike Kalambai puis après comme il trop aye ko talisa ba kongomani par rapport ya makambo Dakumuda lo ba surier mais ba kongomani peut belé ba comprendre té mususu peut ba comprendre il y a pression et puis je vais analyser par rapport à la réponse à Pasteur Mike Kalambai. Par rapport? Il y a réponse à Pasteur Mike Kalambai. Ah, PC. Pour la Dakumuda. Pour nga déjà Pasteur Kalambai, pas nga vraiment pasteur té. Asanan. Ba pasteur ou ba magicien. Ah non. Donc ça veut dire exactement tout le samba kuté. Comment je m'excuse mutu ayambi Yesu na bomwana biso nyonso tomona ye place auti na Nzambe na ye mwana moke na pasi na souffrance et puis la réponse na ye atie Nzambe témoin soki Koffi Olomide passé téléphone pour la makambo da Nzambo parce que ba Nzambe na tant ya tie Nzambe tie likolo Nzambe ka likolo bon bana ba Nzambe na ba musu ba so sambela ko donc ça veut dire que via Pasteur Mike sur landeli yango mona ke Nzamba zali na kati wana te. Aza mutu oyo abandaki bien. Mingi babandaka na bango ka bien. Après ba ya kokota na banzela mususu après. Pona nga tanka na mona ki bonzambe te kati na ye. Parce que zelo moko oyo mutu na ki bonzambe esprit no mona ubeta. Nga ba ma esprit na nge beta raté. Peut-être je me trompe hein, mais esprit na nga ba me beta raté. Donc baza bato moko déjà tengami déjà bana besoin de visibilité baza prête à tout pour ka baza na visibilité que ça soit na critique ya malamu que ça soit na critique ya mabe mais bango faut ba yokanaka faut ba lobela ka bango donc so ka moni ke ba lobela été il faut ça eloko moko ou dans les biens ou dans les mal. Donc bango baza prêt vraiment donc il faut balobela ka bango donc muto aza prêt déjà balobela ka ye aza capable de faire n'importe quoi pour ka balobela ka ye c'est ça même atabino bozo finga ye wana ke alors répondre Dakumuda mais essentiel visibilité na ye eza likolo baza Pasteur Mike azaka ba jamoni si ba Koffi Olomide il faut balobela ye dans les biens ou dans les mal. Baza capable à tout, même pour exposer les enfants, même pour exposer la vie privée, bango rien à foutre, déjà va signer yoma. Donc il faut na briller, il faut ba lobela ranga, il faut na zarali kolo. Donc ce va moni dans les biens, bazo lobela bango te mais ça eloko moko dans les mal, il faut ba lobela bango. Donc objectif na bango, il faut bazala. Donc bazana visibilité tout simplement matalana yango wana. Monaka Koffi Olomide il faut balobela ye donc il faut soka toucher famille na été il faut de fois ça que eloko moko même ata ba critiquer ye mais il faut botanga kombo na ye il faut ça toujours une actualité ba Pasteur Mike ça ba pasteur moko ya ba actualité donc soka moni bozolobela été a ko provoquer eloko moko il faut balobela ye si il faut à toucher ba membre famille na ye pour balobela ye a hésiter te ça ba tout le monde déjà ba teki molimo bateki molimo il faut balobela ka bango kaka soki ba lobela bango à travers ba ex na bango il faut baloba soki ba lobela bango à travers ba vaseline il faut balobela bango donc ça veut dire tout ba signer déjà yo mobabi nonga il faut nazala visible il faut lumière nanga donc il faut nazala connu il faut na tikala ezala bongo donc il faut déjà ça ba tout ba signer yo ma donc pour nanga za vraiment musai na Nzambe ya soloté parce que esprit nanga vraiment ezoboya na rosa assembler tena lobake musai na Nzambe pasteur et c'est que esprit nanga ezoboya tant que esprit nanga ezoboya na ebite nene ya ko convaincre nga bien ko convaincre je pense que toi les belé déjà toujours penser bongo nini ozo reprocher na pasteur congolais à travers cette histoire. Et surtout, le pasteur a beaucoup plus à coller dans les musiciens congolais. Biso tonto okola kaka ba pasteur congolais. Bon ba bisa biso mission na ba bandoki. Bo maraba tout na ba succès na bango ba sala ba sacrifice. Mais de plus en plus to okola pe to mona ba musicien et belé ya mon kili ba attaché na ba pasteur.
ba master na bango ba lia kapena azane pas l'aise ba kangi pe photo azane pe vidéo mais surtout zongi sima ba pasteur wa kala wana bano bank biso bango te ko approcher ba musicien eza mabete parce que ndeti nga na yembaka boye na yembela mokili na yembela ba diabolo nde bato basi bayembela nzambe na bayembela mokili mais malgré na yembela mokili mais naza mutu moko naza trop spirituel donc ça veut dire que na lingi nzambe mingi mais pour nito yembeli kanza te pananga musique eza musala ndeti maçon ndeti vendeuse et après t'apporter ndeti donc ça veut dire que c'est un métier pour ça que yo ba maçon chrétien est-ce que yo ka maçon chrétien maçon païen bazarate yo ka vendeur donc ça veut dire que c'est un métier pas nanga ko yembe c'est un métier na ko tata que yo na yembela nzambe donc musala nanga il faut na identifier nzambe na kati pour ba yeba que c'est sérieux non ba ndeti yo musala no ba chroniqueur to tata que yo migi chroniqueur évangélique non eza métier na yo parce que o yamba mutu nyonso na plateau na yo o yamba ba pasteur o yamba pe mutu nyonso eza te ba identifier yo na musala na yo que ndeti chroniqueur évangélique maçon évangélique politicien évangélique non métier kotika la métier donc nga ça veut dire que koyembe za métier nanga donc ça veut dire que pour nanga koyemba za métier nanga mais ça n'empêche pas que na zape croyant vous comprenez na yemba ka mena zape na ndimila ka nzambe na yembela nanga tout ce qui se passe dans la société mais naza nanga pe chrétien yangwana africain faut ba ko différencier po na bima mbola mutu malamu na miso batezaka te na yemba nzembo moko natanga ka komba Jésus ya na sensité parce que nga musala na nga yangwana ba benga nga na yemba ba futa nga mbongo na nga ba benga nga na sa play ba quelque part na ba futa nga mbongo na nga nzaka te na s'identifier na Jésus Christ po ba mona ke na za mutu malamu non na ko s'identifier na nga pe na Jésus Christ ni ba pasteur ba chantre aux homona mais ba osa mabe ba so sala ba makambo ba vaseline yoka ke pasteur wana ba vaseline ko ne bima vous comprenez peut-être nga makambo wana na sala ngote peut-être nga emsu na viola na nga emsu ba jeune garçon bana mikete mais na oyembela na ngai mokili mais makambo so mabe na osala te vous comprenez parce que na considérer que ndenge nazoyemba bo eza métier ezokotela nga mbongo ndenge ba chauffeur ya taxi bis moi ba chauffeur jamais bo identifier ba chauffeur que chauffeur chrétien chauffeur païen non eza musala na chauffeur nga pe musala nga koyemba donc eza musala nga bokoyi kozate ko identifier nga ke ayembela ka nzambe chauffeur chrétien chauffeur païen nani conseiller financier ya païen conseiller financier ya chrétien non pour nanga koyemba kaka koyemba nazo yemba kaka mais ba croyance nanga mona ebi croyance nanga nazo yemba naza chanteuse mais naza je crois en Dieu vous comprenez je crois en Dieu na ndimela nzambe na ndenge nanga mais le bagate que net na mona batu suba komelanga batiki na ba message il faut yembela nzambe mais je pense que bato mingi oyo ba tika mokili po ba yembela nzambe parce que ba kina quelque chose à se reprocher ba sala ki ma bebele yo moyo ka ba témoignage bato ba tika ki mokili po ba kina nzambe ba za toujours na ba témoignage o to liaka bato o te sacrifier bato yo moyo kanguti même nani Franco Luambo Makiadi yoka ba témoignage na yeke abande ko sala ba magie mo ka loba avant kufa wana c'est tout à fait normal parce que déjà ba bandaki na banzela mabe mais ngane na zawa na oyemba kaka na oyemba na kaka tout simplement na kena ngate ko na boma bato na sala sacrifier bato non ina na na zoyemba na kaka so moni bato bakimaka nzembo musique na biso bakota na nzambe parce que basala ba mabe moko boye balingi ba se racheter mais ngai
na landaka ba témoignage na bango et puis ba témoignage na bango epesanga mayele ki na lobi ki na kokoma ti na point oyo bango bakoma te ya kosakrifie bato. Ok. Ozo comprendre? Est-ce que ça a succès te? Wana ya problème te. Problème kana yemba, c'est tout. Nzambe mo mukolo décider na ça a succès. Non, ça a succès. Parce qu'il faut pas ratocha na mutuka ke non, faut ngana ça a succès ka faut na simba kisi. Non. Il faut ba chanteur ou bebele ba so kota musique, il faut ba tchana mutu na bango ke naza nga artiste na koyemba. Parce que ebele bazo ya koyemba, ba ochaka na mutu na bango ke non, il faut na ça a succès. Tant ozo sana mutu na yo ko ça a succès. Il faut ka ça a succès ozo bossa na ko za artiste parce que artiste il faut ça la nanu talent na yo. Na talent na yo so ko sali yango bien. Et ko mema yo pe na niveau de succès. Parce que batebele ba sous-estimer nzambe pa ko pesa. Nzambe pa pesaka. Soko olandeli nzela na yo, si il faut ozo succès dans 10 ans, 20 ans parce que nzambe ayebi ndenga programme vie na yo. Mais siko batune balinga ko devancer yango, ndenge batu bakosaka batu. Bakosi o devancer succès et puis bakati yo ndambo vie na yo mususu. Mais etanga meke mususu succès na 10 ans. Yo bakosi o devancer ngo zongo mususu dans 2 ans. Mais si vous avez nos patients, vous avez nos 10 ans, vous avez succès, vous avez kitoko, au kufi na on a bien. Parce que succès, vous avez on bien, et ok, on peut musika. Et bien, vous avez succès 2 ans, 3 ans, vous avez 4 ans. Parce que vous avez bana musique, vous avez chanter, vous avez bimi avanga. Vous avez 4 ans na-ba. Oui, nga banana simba micro na nga ba chanter, vous avez ba leking, ba bimaki avant, ba yebi bango. Ba yo kana ressuscité, tisiko. Donc ça veut dire que ngana zana ngaka malem nazo ya ngaka malembe kaka misutu le ndambu lelo batu ba yebinga lelo 5 personnes ba découvrir nga lelo 3 ba découvrir nga lelo 4 ba découvrir nga naza ko avancer na ngaka malembe pour nini na sali choix parce que mutu na mutu ça la choix ya destiné na ye. OK. Misutu la conseil za nini pour ba pasteur congolais? Conseil na pour ba pasteur congolais na ba prophète bango nyonso en général. En tout cas, batebele ba komi perdu parce que malgré ba pasteur et belé ba bimi malgré ba sa nzambe belé ba bimi quand même batu ba komi na méfiance. Eza sous soutenir ba pasteur ou to yebara ya kala ndeti OK soki likambo se confier pas pasteur. Lelo yo même atonza na problème. Pour aucun mona pasteur moko vraiment batu ba komi ko hésiter. C'est bateau ba koti na misala ya mabebele bazana besoin ba bima et belé bazana besoin ba tika ba misala wana parce que kokota na misala molili ezane tingana yote tozola muka kitoko mingi vraiment donc soka la muki alelaka avant la zo lela mais moi na ba après-midi kaka matalana au moins na donc so minuit nde biso to la na biso pour kitoko ya la raté alelaka mais siko azana besoin bima pe na situation wana mazo yeba nani oya komona te parce que même ba pasteur ebele ba kota pe na donc ça veut dire que et ya ebele ba na misala mabe ba kinda okuta na pe na ba pasteur que ndeti o fi wana apesi témoignage ki ba kinda sala ba mela makila bato na kati o ba mela makila na bato basali na nzambe pe bazala kuna na ba secte bongo siko mutu alinga bima na situation na mais siko azo yeba ta ko yomona nani yango ko yomona oyo ki ko fortifier na ba prière parce que ba tebele ba yebi ndenge ya osambela te il faut bazana guide moko boyo oyo ki akoyi ko apprendre bango comment prier oyo karano kara nzambe mais oyebi ndenge ko pratiquer makambo wana te po nzamba yo kayo ozomona ke msusu ko sala yango yo moko msusu MC uzala trop tard pour na yo. Msusu po batona balinga te bo sambela parce que so koti déjà na misala mabe so sambela ba oboma yo noki. Donc il faut yeba isika ni oyo ko no chalo ko le msusu mutako fortifier msusu ba délivrance mo salama mais ebele bazo kufa na makambo mabe parce que bazo banga msusu ko mona ko kino komi teka lisusu po ba pasteur parce que ba pasteur ebele ba koti na besika wana. Donc yango wana elo on appelle ça ba pasteur conseil que bazo bebisa ba vie ya bato ebele parce que
ba pasteur mosusu toyebaka kala ke soki oza na likambo fo kima pa pasteur au moins te fia na témoigner abi bamona basali na nzambe mais baokende omona nani parce que basali na nzambe ebele bakoti déjà na misala mabe yango wana nga na conseiller ba faux pasteur baluka métier mosusu batikela ba vrai pasteur ba vrai basali na nzambe musala wana po bakoka koguide bato parce que diable ayebi ke bato ebele soki problème bakenda koluka basali na nzambe yango wana aza koutiliser basali na nzambe ebele po bato bayeba esika kokimela te ozo comprendre ayebi ke bato basimbi bakisi bato oyo ye azwa soki balingi babima na situation wana bakenda komona basali na nzambe yango wana diable aza koutiliser mingi basali na nzambe bachantre mpe bazokota na molongo wana yango wana eloko kana oyebisa bango punition na bango eleki ya bato ebele punition basali na nzambe ya faux tala moi même na lifelo bokota lifelo mais eza na lifelo elifelo yana ba lifelo normal yana lifelo vraiment ok non lifelo vraiment eza dangereux koleka ba lifelo mususu eza non ba les étages mais basali na nzambe ya solo bango bakota mana lifelo o vraiment ko ya sans pitié parce que bazo mema bato na mabe ebele bato bazo ya komona bango eza ba pede belé o ba bongola motema ba bino na kino mona basali na nzambe akemona musali na nzambe na komisi sous pede lisusu akomo bimane lisusu toka ba témoignage belé donc ça veut dire que batikela musala wana na basali na nzambe belé basali na nzambe o ya solo o bazana besoin o donc baluka musala mususu baluka business mususu parce que pana bango eza business c'est ça. Très bien, merci beaucoup na passage na yo. Merci na wandeko batali biso to retenir ni. To retenir ni. To retenir nini? Oui, que... Tu es mbaïs. Merci, merci beaucoup. Merci. Tu es mbaïs. Merci, Mister. Tu le comme madame n'importe qui. Non, pour le mbaïs. Ma vraie chérie. Oh, merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne.